Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, on est là. Balobi, sangwa kitoko ba partagera un kaka. Good news, good news, good news. Suki sango za elengi, sango, elengi, family bota, bokoto. Bokoto to palo la babi de l'autre côté kuna tourbillon ezopesa mais koto mopanzi oyo nzambe maya suka lezotanga lokola miel lokola na paradiso miel ezokotanga. Voilà skini film na biso ezali kolekana wana la grande famille de B52 la mignonne officielle. En tout cas film na biso tomoni niveau ekomeli lelo totali 4e épisode na biso tokoyela ngo me toye penza mingi po tolobela skini te me toye tomonaki mama na biso Belle-Vie Kondi la patrona Bella Production année passée na mois de juillet to balisaki kande to sepelaki ke ekobala elengi mama na ngai ekobala elengi to sepelaki biso nyonso. En tout cas na ko sepela wana tomonaki pe disparition ya ndeko na biso na kombo ya Siana mwana mwasi moko ya mbeji ya mwindo ya ngolo wana kuna mama na biso Bella wana eza jour ya mariage civil. Mama yoka nga bimaki kituka abimaki kitoko makasi yesu nanga pardon so na oloba no mona Belle-Vie bopisa nga vraiment kimfia mfita. Bon to yeli wana te pardon. La grande famille na yeli biso sango ya elengi na yeli biso sango ya kitoko balobi esengo ya mama nyonso tu esengo ya mwasi nyonso tu ezalaka soki ya bali lelo surtout nous les Africains. Nazo beta pena mbele na biso ba Africains. Tango mwasi abali tokoma kotala azosenga deja tondolo tokaki kuna frère Benjamin ayembi mama Bedenise azosenga papa Fachi tondolo tondolo. Donc tango tomoni Siana alimwe na circulation atikali kosala litalana te. Siana atikali kosala litalana te. Oh ma grossesse, oh boye eloko te. Lelo oyo j'ai une grande surprise donc c'est-à-dire que Siana mwana na ye bakubando fêter anniversaire jour moko na mwana ngai mama na ngai o elengi te na obando bosa na ngo jamais poso na mona mama ko anniversaire ya jeune fille nanga na mona pe mama ko anniversaire ya bébé famille bota. Félicitations à toi Siana mwasi malamu mwasi kitoko balobi ba fruit nyonso ya nkuku emonani na mpwasa misala nyonso ya butu ya molili bolimbisa ngai ye misala nyonso ya molili ya butu ebimi na mpwasa eza fruit moko ya kitoko fruit moko adorable fruit moko elengi oyo tokoki même pas koboya. La grande famille toyebi biso moko pour nous les Africains mwasi soki abali esengaka tomona mwa inye nzambe na ngai Belle-Vie akomi koko nzambe Belle-Vie akomi koko nzambe Siana pesanga ta ndoi na ya kondima ndoi na ya kondima kombo kuna kati sa Brazzaville mbango na yaka mbango na Brazzaville kondima ndoi. En tout cas pesanga ndoi ma chérie ma belle pesanga ndoi. Oh félicitations na couple na bino. En tout cas nzamba lola abakisela bino lisusu tango ya tour ezoya ezala ba triplé. En tout cas wana toboya ngote ba triplé bakoma mbamo 4 Bella koma mbamo na 4 koko esengo ya kobala esengo ya kobalisa. En tout cas tomoni famille bota toyambi mwana na biso tozali kosambela pona mwana biso mwana bébé na biso Siana bébé na biso mwana mama na biso Siana aza susu jeune fille akomi maman lokola nde baluna miezi bakomi ba maman Siana pe akomi maman. Donc c'est-à-dire respect
na ba femme mariée, respect na maman Siana. Oh là 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 là, oh quel bonheur, oh là là, quelle joie. Et c'est un modèle la grande famille. Nana ko partager sengo na zanango, et sengo na zanango. Obi maman maman nyonso tout soki aboti mwana na ye. Soucia maman wana ezalaka ke mwana wana akende liboso. Surtout soki aza mwana mwasi. Na ntango ya kala babanda baparent bakoko na biso bakokololo na biso kutu. Babanda kotangisa pena bana basi te. Pourquoi? Parce que mwasi akosuka na libala. Mais lelo oyo tellement moi culture ekoma makasi parent boti mwana ezala mwasi to mobali aotangisa mwana wana. So mwana wana aza mwana mwasi susi ya parent eza nini, mwana wana lobi asala nini, abala abota asala famille na ye. Nde wana ekoma susi ya baparent nyonso tu ndenge ezalelaka. Kolongola te kobakisa te. Kolongola te kobakisa te. Se banda na jardin d'Eden. Na Eden Adam azaka ye moko. Nzamba atali boabi. Non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Asali nini? Alalisa Adam. Kolalisa Adam. Alongola mopanzi moko ya ribs. Babenga ba ribs na anglais. Alongola ribs ya Adam. Asala Eva. Adam tango alamuki boye. Nzamba lobi na Adam. La chair de ta chair. Voici maintenant la chair de ta chair, celle qui fera ton bonheur. La famille. Nzambalo la famille Libota oye, famille Libota oye, famille Libota oye. En tout cas, esengo mingi kozala na famille ya boye, esengo mingi kozala na famille ya kitoko boye lokola famille Libota. En tout cas, ba dinashu ba pesha lover, ba félicitations na biso nyonso to biskato zwami. Nzambalo la amona bino pe abakisa oyo eza posa ya mitema na biso. Bandeko oyo botikali tolobaki toya ko passer biso une bonne message, toya ko passer bino une bonne nouvelle, parce que ezalaka penza musala na biso ya ko informer bino bandeko na biso ya B52, la mignonne officielle. Tobo sanate skinny, toujours idéologie, focus, toujours nenge moko. Belleville Kandi la patronne na roloba nenge papa songi songi lobaka Belleville la Kandi moi si atonda sukali. Donc veut dire skinny ezoleka na wana ndeko moko tuninga abime na ndenge na otalela film wana. Pourquoi Belleville apesa ngo titre skinny? Na ebise ndeko Belleville azaka lokwa na ko comparer, jamais ba comparer mutu na nzambe, mais Belleville aza mutu moko do ba inspiration tellement tonde na mutu to comprendre pourquoi skinny, to ya to pesa explication ya pourquoi skinny na film na biso oyo ezali kolekana na Bellevue télévision. Ma grande famille de B52, je vous aime de tout cœur. En tout cas, que mon Dieu puisse vous bénir abondamment. Les acquis anniversaire ya mwana nangai. En tout cas, on a fêté, on a coupé les cakes, tomeli moi jus, nzamba pesi biso pe manabo moi, nzamba bakiselier elongo na mwana ya bébé mama na biso Siana to pamboli bango. Bana nyonso to babotami na mois d'avril to pamboli bino na kombo na Yesu Christ. To pamboli bino penza na kombo na Yesu Christ, parce que Bible lobi nini, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce que je suis en train de faire sortir là tout de suite là, ça vient de mon cœur. Motema nange eza na esengo, motema nange tondi sami na esengo ya koyamba koko na biso na kati ya famille Bota. En tout cas, félicitations à toi, Siana. Félicitations. Maria Jelika ki kitoko. Lelo oyo fruit. Lelo fruit. Pour batumi balba te. Libala zaka. Libala. Mwana zaka raninte. Oui, bien sûr, mwana zaka raninte. Mais na libala soko bali boneti bouya. Bali ka bouya. Na do izumuna na Siana. Tirer Siana. Siana. Yo tirer. You sont des tireurs, boy. Nako bala. Matrice moto. Siana nako bala la grande famille. Matrice moto. Tchuku. Boum. Mbala moko explosion.
maman nasali nini bébé wana ye bébé bonheur. En tout cas nzamba pambola bino la grande famille de B52 nalingaka bino mingi nzambe ya lola amona bino tokutani lobi na 16h30 heure de Kinshasa la Skinny 5e épisode film na biso balobi makelele ya wenze ezelekanaka jukujukujukujuku eleki mais oyo eza basé oyo eza fondé na ba écriture lokola Belle Kondi la patrona, la poutine de l'écriture. Kaka ndenge totikela bateke kwanga écriture totikela yango Belle Kondi. Merci beaucoup. Nzamba lola mon abino. À toi Jemima Mavungu, ma sœur, mais je te salue de là où tu es. Merci beaucoup maman Clémence Sidiki. Un grand merci aussi à toi Esther MM. Nzamba lola à mon abino. Bande konyo surtout ba Nadine, bato nyonso to bayaka ko commenter bato ba partageaka vraiment en tout cas nzambe na ngai amona bino pe apambolela nga bino koleka na kombo na Yesu Christu. Bye bye. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa basalela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là moi votre humble servante Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo erni meko koma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso.
solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera product. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango na somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongolia oh zéro lo bezala kina 10 52 yo bongolia kona 1 yango zo pesa posa pozongisa nga bébé na mbuma basala ba chaussée kaka pona ba voiture.